il faut causer la Félix à Sali. Bon, moi, je suis sala oyo toyokana kité. Parce que je rappelle qui ngate mtu nalobaki. Kuna bazoloba Félix Kobo Sanate Papa Loba le peuple. Omoni awa même bato sécurité bazoloba bokozala kabo na lobby batu bazui pouvoir les à partir des masses. Bon mais ça na pouvoir ya partir à ba cadre. Batu bazoya na ba veste boy. C'est le parti des masses. Bakolo parti bangwana. Na bomoni te bokomonda. Il faut que vous supporter Nengwana parce que bakolo masolo bangwana. Donc on attendait que Félix a ça là, oyo le peuple d'abord, comme ça tu combattre parce que ça le peuple. Nalingaki tozala ne sengo makasi tozomona mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi avandi, mwana mboka Martin Fayulu avandi, surtout mukolo ya lelo. J'ai posé cette question là avant de quitter. Na lobby est-ce que bakoya to bakoyate? Parce que tous ces gens bango nyonso bakota na ombre ya Etienne Tshisekedi. Mutu nyonso alobaki azamwa na Tshisekedi. Mais lelo tozo commémorer 2 ans ya disparition à Tshisekedi. Est-ce que bakosala ya bango met sa part? Est-ce que bakovanda kana bandaku? Et koleka ndenge nini, je ne sais pas. Je pensais peut-être que bandeko na biso bako katiko zonga na raison bayeba que l'accession et à Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi au pouvoir, c'est l'aboutissement ya combat ya bambula na bambula. Ngana zaki koloba boy. Soki Martin Fayulu Madidi a gagné, na kobeta maboko. Soki Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi a gagné, na kobeta maboko. Mais nalobaki que soki Ramazani a gagné, wana ndeto kondimate. Parce qu'on était presque toute l'étendue de la République. Tout le monde a dit qu'en tout cas, wana même, bapesé comme 18%. Jamais accompagné et les défunts Etienne Tshisekedi wa Mulumba et l'UDPS sont partis. Les lois mokolo kake betaka tout le monde a lokola poisson d'avril, mais il s'est fait que c'était vrai la situation, c'était la disparition de ces grands baobabs Otobengi, les cathédrales de la résistance pour ebi na résidence na yekuna to koma ko bengango cathédrale Saint-Étienne. Les Amukolo, Batubandi Makate que ils pouvaient partir. Mais à Kenda quand même, dans le moment où le Congo, Azalaki encore na posanaye. Tozaliko se rappeler, ngai na lobaka na batuke, ngai na zaloko la bato balobaka ke ba yeba Tshisekedi na libuma mama na yete. Mais Tshisekedi oya suka oyo ko banda 2009, 2010, wana Tshisekedi quand même ngai na yebi. Yango moni tango akufi, je suis parmi les rares au balongwaka Kisasa. Toké Bruxelles. Je me rappelle l'avion à Tozalaka, Baoba Kenara Matanga Tozaka Misatu, Ngai, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, na maître Mukinchi. Tokendaki, Ezaki Pambate parce que il fallait tokende ko palper du doigt que réellement Tshisekedi a koufaki. Les lots Tshisekedi, t'as la même na ba média. La plupart ya ba média tant bazolo be la chef de l'État et belé bazo sala confusion. Le président Etienne Tshisekedi. Donc l'ombre de Tshisekedi est en train de planer. Les lots ont totalisé 2 ans depuis sa disparition. Akunda Minanouté, sa famille biologique, surtout sa chère épouse, Maman Marthe, Tililo Zane Toko en tant qu'Africain, Dengue Tozalaka. Jusqu'à Mukolo, Bakokunda, Mobile Nae, Yango Moni même na prestation de serment à chef de l'État. Akokati Koya na prestation de serment à moi Naïté, parce qu'Azoli la Mobile Nae. Voilà pourquoi j'ai toujours demandé aux gens d'avoir beaucoup plus de respect vis-à-vis de la famille Yamoutouane. Bon, ça me fait mal parce que l'ambiance ou la joie devrait être totale, mais Bandeko va priver Bissona et Sengoan. Nalingaki tozala ne Sengo makasi tozomona mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi avandi, mwana mboka Martin Fayulu avandi, surtout mukolo ya lelo. J'ai posé cette question là avant de quitter. Na lobby est-ce que bakoya to bakoyate? Parce que tous ces gens bango nyonso bakota na ombre ya Etienne Tshisekedi. Mutu nyonso alobaki azamwa na Tshisekedi. Mais lelo tozo commémorer 2 ans ya disparition à Tshisekedi.
est-ce que bakosala ya bango messe à part? Est-ce que bakovanda kana bandaku? Et koleka ndenge nini, je ne sais pas. Je pensais peut-être que bande konabiso bako katiko zonga na raison bayeba que l'accession et à Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi au pouvoir, c'est l'aboutissement ya combat ya bambula na bambula. Ngana zaki koloba boy. Ce qui Martin Fayulu Madidi a gagné, na kobeta maboko. Ce qui Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi a gagné, na kobeta maboko. Mais nalobaki que ce qui Ramazani a gagné, wana ndeto kondimate. Parce qu'on était presque toute l'étendue de la République. Tout le monde a dit qu'en tout cas, wana même, bapesé comme 18%. Ça qui par chaque plateforme électorale, $1 million. Oh, bah ça là qui n'a pas campagne. Mais Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, donc cash, $750 000. Candidat président de la République. Presque. Nous avons vu ça. Basali campagne à la congolaise. Mais même moi, je me rappelle partout, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi Azolobake, ce qui Martin a gagné, je vais applaudir, n'a pas contesté. C'est ce qu'on attendait aussi de son frère. Qui a l'obake, au moins bon royo, tozuyango. Mais hélas, ils nous ont privés de la joie totale. Il y a un peuple congolais, il y a une revendication. D'accord. Le choix de l'opposition, c'est un choix. C'est un choix démocratique. Le choix aussi à Koeba, mais on ne fait pas de l'opposition une carrière. Bamboula pèse aucune. Bamboula est aucune. Alors, opposition, il ne faut pas être à la COP. On s'oppose à quelqu'un par rapport au comportement. Et non que parce que dans ce Pelagana Félix, c'était parce qu'il y a Zanzo Tominene Kolekangai, au Igno Ligno Memango, à faire de la République. Il faut causer la Félix à Sali. Bon, Monica Zo Sala Oyo Kana Kite. Parce que Barapela qui ngate mtu nalobaki. Kuna bazoloba Félix Kobo Sanate Papa Loba le peuple. Omoni awa même bato sécurité bazoloba boko za la kabo na lobby batu bazui pouvoir les a parti des masses. Bon mais ça na pouvoir ya parti à ba cadre. Batu bazoya na ba veste boy. C'est le parti des masses. Bakolo parti bangwana. Na bo monité boko monde. Il faut qu'abo supporter ndengwana parce que bakolo masolo bangwana. Donc on attendait que Félix a ça là, oyo le peuple d'abord, comme ça tu combattre parce qu'il a sali le peuple. Mais Moutouna a salité. Je suis le chef de l'État. Batoubaye, me enveloppe. Alors que zo enveloppe wana ke ndeko bakise là ba travailleur na yo salaire. En tout cas. Ça c'est Félix. Mais bazobo sana kiazamo na Tshisekedi otozolela la lilo. J'étais na palais de la nation. J'ai essayé de voir ce qui vient changer. Tant que zomona Félix est limité. Isaka Félix, même vie. Dans mon standing de vie comme attaté. Donc, Isaac ne peut pas là, quelque chose qu'il fallait encourager. Voilà pourquoi nous disons aux gens. Parce que la difficulté, c'est laquelle. Ceux qui bandent de qui est à l'opposition. D'accord. Mais Batounion, ils ont perdu parce qu'ils sont frustrés parce qu'ils ont Kokabola Wakopanzan. Oyebi ba créseur, tant que vous avez le diamant. Bon, donc, awa na ba panzani TFCC. Bako panzana mukolo yake, ba ministère yango. Déjà oyo ki bati, yemo kwa zo senga combien de ministères. Donc, ils ont posé problème. Mais tant que vous bako ba mécontent wana bako comme na opposition ba bandi ko critiquer Félix. Bino pe bozo critiquer Félix qui se ressemble s'assemble. Boko sangana. Qui a blanchi qui. Je pense que il nous a fallu en ce jour. Tolo bana papa wana merci. Parce que eloko tike la kibiso nanzela to commission on a sou. Honorable pendant aussi ça et ça juste interview moi quelques minutes. Tomoni lelo après c'est ça pour réclamer n'importe kuna sécurité lelo pour na yo moko en tant qu'un honorable paix aux alaki journalistes au côté na ba événement au surtout à la cathédrale. Oh et c'est passé lelo posa parmi bato yo ba ko défendre presque lelo pone kota pour lo bani. Au moni tangu depuis na yaki. Ozomona nga ya kotelem. Omoni ki honorable ozo benganga, ki honorable le kaka. Mais ki mwana mukolo lupango le kaka tena kindeko. Voilà pourquoi je m'appuie plus kindeko Eliezer ki mwana mukolo lupango ke ki honorable. Honorable zaka peuple o nda latisinga lobi basimba kasimaka yote. Bakanga kayote. Bon, pour que baye ba ke biso ndeto tindio. Mais ki honorable wana ko banda ko renier honorable. Dans 5 ans ekosi langati. Alors, kindeko na ki mwana mukolo lupango ndetikala. Ce qui omoni depuis na kotaki bazawa na bavandi ba officiel balati ba veste lokolo nga bazo frimer mais nga na za libanda parce qu'il fallait que je puisse plaider cause. Il y a presse wana et accompagnant Etienne Tshisekedi ezaki ko accompagner Félix Tshisekedi
ezali ko accompagner UDPS parce que bato oyo bozomona o bato ba réseaux sociaux bato ya nini eyebanité mais bango ne bakena kunati ba chaîne musuzo bozota ya minene j'ai vu la liste et j'ai dit mais en tout cas c'est grave. J'ai pris le risque ya kosenga na colonel que asala musala na ya sécurité cheke bino mais andi maka même presse kota parce que presse wana nda accompagner bango ne bamelaka milinga balekisaka oyo bato balinga kolekisa na kisasa te. La plupart ya ba média oyo eza ba média bayembaka jalelo ba oyo nyonso wana zomona yo zomona ba vidéo mususu et comme il va flatter Félix alors azakuna te muto azo boya larka flatterie ezana makambo koyoka parce que même gouvernement wane koya oyebi ba série moko basengaka biso 3 non pona ba pona premier ministre awa ba ministère kozala 3 non vous comprendre 3 non total et puis tozana ka moi pareil moko ba memela ki biso aux États-Unis soki oliambongo ya PPRD oliambongo ya makila ezo sonner pain. Merci beaucoup. C'était juste pour prendre votre avis par rapport à ça. Donc wana soki sonné yeba ke batindi yo ba checker yo. Balobi monsieur est-ce que tu peux d'abord attendre quelque part. Soki le lycée que yo boma bato. Soki sikoyo et les 5 fois balongolo bilambo ça la crime contre l'humanité. Donc c'est pour vous dire que makambo ezo changer. Omoni ndenge Bible balobaka ke tala na sima omoni ba égyptien wana ozomona okomona ka bango lisodi atane ozomona bazobimisa ba dauphin oyeji dauphin ya André oyeji te balobi ma gloire est-ce que ata bino moko donc ekozala ndengwana et puis tozokoma na ngonga oyo bato bazoya na politique pona koluka lar bako regretter parce que c'est ça la détermination de lui-même nazolo bateke a mandaté nga ndenge nga nazomonela Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi akokanga bat oyena oteki lupangu ke okata o corrompre ba députés provinciaux mais ko regretter parce que la rwane ozonga te état de droit et la corruption non mais état de droit alors donc eza koloba que makambo ezandenge musuzu yango moni même bande ko baza na poto na lobité azezokeni il ne faut pas botika likaka oyo aleki bofini te boya na Congo mutu akokanga pe mutu azate bakasho pe ya nere bakangi na ba diaspora ba ya na bango basopana ozomona ata bao ba finga papa biso to sala ka règlement de compte te Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi nazomona ete kokangisa mutu parce que ofinganga yaka vanda salela ekolo na soki na ferme kende ko sala na ferme tout simplement ça yo kanito ko banda ko landa biloko ya réseaux sociaux afinga mutu ainsi de suite moko na combat na parcours et ça les makaba moi biloko à modèle one on n'a pas besoin de ça nous avons besoin de l'unité nationale et de la réconciliation et présence na yo na presse balobi fallait que otika déjà et so comme honorable baninge belé bali siko pona nini présence na nga na presse ezo so bino et misus bobi basala 7 ans batika nyon so bakenda na kati ya parlement mais yo so 5 mais bango bazongi te ah la ministre na lobby bazongi te qu'est-ce que j'ai dit? Jusque-là, il n'y a pas incompatibilité entre journalisme et cause à la députée. Ngai batangelinga na parlement, mokolo nanga ya ko s'enregistrer. Na tuni, est-ce que cause à la journaliste na cause à la députée za mabe balobi loi et lobby angote. Dès lors que loi et lobby te, bozo pays sanga ponani. Avocat kei, on a sambela kabato fele, ba voter ya continuer ko plaider. Médecin, on a opéra kabato na traiter kabato na sunga kabato. Ba voter ya continuer ko opérer bato. Biso ba journaliste, c'est ça le mal. Omoni ba lenkoi. Ba bundisa ki biso na campagne électorale. Bato liboso ba bundisa ki biso za ba kulutu nanga ja Marika Samba ba lenkoi e ba Tito même mutu oya zaji ko kotela biso kasonga Chilunda. Parce que yo ko zoate profession na yo obandi ko misele biso. Comme il n'y avait pas de loi basée directive, je dois toujours remercier Canal Kin. Parce que Canal Kin a yo kela batwa na tamukete. Je continue à présenter mes émissions. Je dois aussi remercier mon lien. Parce que vient en Tozaki attaque au type bangote. D'ailleurs, c'est ça qu'on a changé aussi. Bangope va au quota na chômage. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y a pas d'incompatibilité. Ceux qui va à l'élection, Binope va journaliste, beau postuler, mais beau apporter excellence. Ce que nous apportons dans cet hémicycle-là. L'excellence. Merci beaucoup, honorable. Merci. Voilà, honorable, s'il vous plaît. N'habitez son aïe, rétor bien bande qu'on va une question. Lecture d'Ignozo Sala par rapport au discours à la Mouka Lobby, meeting à la Mouka. Oui, la Mouka, c'est un meeting. Voilà.
biso tolobaki boye tobunda pona démocratie na état de droit oyebi eloko bato bazozela ke bapekisa ke meeting ekosalema te ainsi de suite te meeting eza autorisé la police sans armes bakoencadre bango balobi meeting de vérité baloba vérité mais il fallait ki baya nanu to commémorer liwa ya papa oyo amen oyo asala bango tata wana abanda parce que biloko ya vérité des urnes tozwango ka epa papa wana ti biloko ya ke nga be na comme chef de l'état tozwango kaka epa papa wana donc il fallait ki nanu lelo to bosana na mwa makambu wana to ya awa meeting de vérité tozozela vérité lobi bakopekisa mutu te bao bakolinga kokende na Sainte Thérèse bakende na Sainte Thérèse provocation ezala te toyoka mwana mboka Martin Fayulu akoloba nini parce que moi mon souhait ezanini meeting ya tango bazaki 7 awa na triomphal bango nyonso 7 balobaki tozozela pe lobi bango 7 baloba parce que bango ne bayebi secret ya Genève ozomona toyoka mwana mboka Martin Fayulu alobi toyoka mwana mboka Moïse Katumbi alobi mwana mboka Jean-Pierre Bemba alobi mwana mboka Adolphe Muzito alobi mwana mboka Matungulu batikala 5 ti bango 5 baloba toyoka comme ça to koyeba qui a dit quoi to sangisa maloba na ba mais déjà zo loba na kombo na bango nyonso batindaki aloba na kombo la mo mais na triomphal pona nini ba ponaki mutu moko aloba na kombo na bango nyonso te ouais ça est campagne wana ezaki na campagne ta ezaki avant parce que campagne est bandée après Genève ezaki na campagne ta awa pona ko lakisa que za vérité il faut ba tout 5 baloba toyoka cohérence na ba propos na bango j'estime que ce n'est pas le moment de ça oyo komi si Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi na pouvoir eza combat ya batu ebele même bakufa il fallait ki ba oyo tozalaki na bango na bosolo bazala quand même bayeba ke c'est l'aboutissement soki moko na biso azui biso nyonso nde tozui Félix Tshisekedi eza premier ministre te mekaki andima te bazwa Sami esimba te bazwi Tshibala esimbi te lelo tokomi wana parce que lelo akola mo kaka boya lobi ata soki premier ministre azaya FCC soki Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi alobi akoya kokwe amen ozo comprendre makambo amen donc akola mo boya lobi bon bino assemblée nationale bokomi ko sakana mingi je dissous a dissoudre peut vendre ozo yoka donc wana za makambo moko oyo ezaki na prérogative ya premier ministre ba premier ministre na biso bazwa wana bazaki atako benga bango te bacha bango étiquette kandengwa yango moni bakota ki copie ya ba libanais na ba indien mais Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi nazo yebisa yo yebisa mutu moko amemela enveloppe moko akobima na mbata vous comprenez en tout cas merci beaucoup honorable merci à l'invité à paiement